balandela nanu ba combattant na poto batika nanu espace ba artiste na biso ba s'exprimer. Qu'est-ce qui se cache derrière les combattants? Parce que balingi ba artiste muso ba beta te na poto. Et ba poni bilonya ba artiste. Bazo pona bilonya ba artiste. Et cause la conseil moi vite tomber bouger cause la tomber. Et ça la tomber. Non makambo déjà tigre beta ka déjà dada. Beta ngo déjà wana za bilo wa mike. Ngai stade wana na yokela ngona no mawa po niveau toko panza yango niveau penza toko. Na bité na mbujima ye moko yoka mawa. Tigre za premier artiste a bête na mbujima parce que ba muso ba bandolanda na sima na ye ba wana so to tika devoir. Eza devoir à domicile comme ça oyo ko yana biso déjà tonya titre. Ba combattant ba ucho beta nani ndeko na biso Kisabo sembe na poto. Neti ba biloko wana. Ba combattant bazolinga ba mise ba beta conseil na poto te. Tigre ndenge ezana il faut beta ba Bercy, abeta ba Olympia, abeta ba Zenith. Mais ba combattant na poto ba lingi siko ba makambo na ba lingi autoriser biloko wana te. Faut ba oyo abandai kotonga azaki coordonner. Lelo Tigre azui a charge na fondation na ye. Mwana nazo tanga na charge ya Tigre. Batu baye ba makambo te. Mwana na Cédric azo tanga na fondation ya Inosbi. Tigre azui en charge. Kolia komela classe mwana nazo tanga na responsabilité ya fondation ya Inosbi. Inosbi atonga banda etikala ti lelo batu bakovanda kawana ti otali bu evre ya Tigre. Abonné de JK TV News et bienvenue dans l'émission Nabiso. Rendez-vous dans la griffe présenté par moi-même Rachel Mandé. Na pesi mbote na ba griffe nyonso ba nyonso bazo continuer sur ko s'abonner, ko liker, ko partager. Ba émission Nabiso à chaque fois à chaque moment l'air tozo kota. Voilà ce que bo moninga ba moko bo monaka ba griffe na simananga lelo na zanga mokote na plateau Nabiso to komeka pe ko Solomon ki ba actualité Nabiso ça tellement ébélé. Toza na actualité Nabiso ya Mbujima, toza na actualité Nabiso ya Belgique qui jamais ne autorotika ngo et tombé parce que yango pe ezaka kana marché Nabiso oyo ezo faire partir. Voilà aujourd'hui nous allons le Belgique to komeka pe ko sola pour la actualité pe kaka pour la publicité Nabiso ya concert ya le 9 mars et le 9 avril voilà, c'est déjà le dimanche prochain avec le Belgique to komeka pe ko sola que avant la côté na pesi mbote na Fabrice Made oza toujours wana sima na caméra et na pesi mbote pe na Arisa tombe depuis quelque part et pourquoi pas Toto Chumuya voilà mokozi ya yangwana et pourquoi pas Junior Birero moi na ko tuna ça na lingi na misana ko beka papa Junior voilà merci pour na partage na bino pe ba encouragement na bino bozo ko ba toujours ko peut saluer voilà Fabrice Mande soza na engagement ko côté on a invité d'engager déjà bonjour mon bel jour et bienvenue à émission Nabiso. Bonjour Rachel Mandé, bonjour na ba griffe nyonso ya mukili mobimba o ba olanda ngai. Merci na Yemoko Inosbi Tigre les ballons de la musique africaine Molodo leader fresh boy leader moko mapango ebele mituke belé mwana kitoko mwasi kitoko ba contre belé ba concert belé ba voyage belé mbote na Yemoko le big manade ya Prince Ballon cerveau moteur nzambe ya ba contrat HB nzambe ba clip Dizo au sein de la musique africaine sans oublier les rassembleurs. L'encadré de tous les griffes du Tigre Toto Chumuya mutasali ke 90% ya ba congolais ba koma ba griffe 10% ba tigre la politicien wana Toto Chumuya mutasali wana Toto Chumuya sans oublier Junior Birero l'informaticien à la hauteur l'homme à plusieurs casquettes bambote na yo moi belle injuri on ba dédicace nyonso wana vous êtes leader bamboki bambongo ba mitu kebele ba ne bamutenga na kokara yote mo oyebi kozala artiste international batala kana ezana ba makambo ebele ba critères ni pour que ozala artiste international premièrement na entourage monité dans zo boka batu wana eza bureau faux artiste faux Congo artiste faut azala bien entouré c'est ce qui fait la force de la faux Congo voilà leader aza bien entouré manager ya bien
réalisateur il y a bien, ingénieur il y a bien, bureau tu vois ça là qui est très bien. 90% va griffe. Tala net wa biloko wana nde esala ba critère ya artiste azala international. Depuis tango tali soto kene tina makama mapango kotala boye aza bien organisé. Voilà. Kuti pango ya bien. Utali mituka ya cher na parking na maboko ba montre ya cher. On a biloko nyonso na mwasi ba chaînette ya cher, biloko nyonso ya cher. Mwasi utali kitoko, utali mwana kitoko nyonso ana. Yango zo faire partir que artiste international. C'est ça. Jamais au koko zala artiste au tchaka nombangi beleme batali mwasi elonge tengama. Monte artiste au bando bomba. On a artiste international mais batali mwasi na mawa. Et comme baninga no artiste baya kotala obomba ka mwasi na nda. Soma bloko wana. Batali boye. Mais par là tu artiste ya munena ko ya kotala yo. Car ya bien ko mema ezate. Faut que ndoko louer pas kingai. Mais ya biso so ezalaka déjà neti azana mutuka oyo ezala na Congo te. Corvette wana na Congo ezaka yango moko. Molobeli njori. Est-ce que zelo ka kolobela te? Corvette wana ka yem to zala ngo batumso zala. Yemo na Congo ezala te. Ezala ya yemoko yango ni faut to pesa yango valeur parce que zelo ko ya mutuya na kati ya Congo. Molobeli njori yo linga défité hein. Na linga défini biso to bata. Nyoso ipa na yo ezala kaka non et non. Biso to za bata ba défité. Et c'est biso so na lobi to ko beta plein na stade. Eza défité pour tout ça là yango déjà. C'est ça. Voilà moi benjuri pour la couleur café non mon abolo belango sous vraiment té bolo belango té siko opposition ya couleur café zandeni. Ah, couleur café déjà ndenge za les actualité ya munene au poto déjà ba ozela ba tutu ba zeli déjà kaka miso ko funga mabo ba ozela té. Mais ce que bilo balobeli bozo belango té le message pour le beli mbujima parce que le beli mbujima parce que ça déjà dimanche oyo yangwana to beteli yango CT po batu déjà ba sombaka déjà ba billet ndenge na lo baboye Tigre azaka kana kati ya répétition azo préparer concert wana parce que kozala maman événement et kozala événement moko historique pour l'année 2023 na mbujima azo préparer yango très bien osala ba répétition na résidence na ye na ma campagne parce que ye avant da quartier moko na ba konzi neti ba gouverneur Gentini Mbaka Ngobila tala ba niveau wana soki pe na cité du fleuve okuta ba quartier moko na ba Eric Mandala donc mutu moko ya munene yangana tozo beta cité nanu mingi na mbujimai parce que yango eza déjà pembeni mais couleur café za maman événement oyo poto ko ningana penza mabe poto ko ningana tout déjà na poto nde baza déjà ko sepela parce que ba somba déjà bien na bango nde na lobaki bien avant billet wana mati makasi depuis ba fichaki ka kelonge ya Inosbi Tigre billet mati tout pe bazo elela billet nde nazo senga na bandeko partout Hollande, Allemagne, Angleterre, France basomba là si ozali somba déjà ezo sila kuna oko risquer ya kotala no concert na TV. Or occasion anga ne pesa mi Tigre azoko ye moko na mabele wana Belgique batunyo sa Belgique baza ya ko sepela déjà basomba ka déjà pour depuis confinement Tigre azalaki awa zozonga poto pona ko pesa bilengi o bato poto bazangaki depuis confinement ndenge za na lobaka bien azalaki na 70 contrat il fallait ki abeta mais abeta ki kaka oui abeta ki kaka 30 40 tikala ki tango zokene boye ako beta pe na 40 tikala ki wana beti na 40 wana bete belé et puis sans oublier ndenge zana 2023 so kebite so liaki bente wana mitali yo ko kufona na attention parce que stade ya Goma pe ezeli biso après Belgique ok sous Goma donc deux fati na yo faut kanga maloba na 2023 deux fati 2023 deux fati ya stade ya Mbujimai to kangi stade ya Goma poto pe ezela biso. Mais la stade ya Mbujimai c'est la première fois na Congo na biso na RDC c'est la première artiste émission au Beti na Mbujimai. Ah oui, si je ne me trompe, oui. C'est la première artiste na stade Mbujimai. Na stade wana aza artiste ya liboso akobeta na stade wana. Na stade wana Mbujimai ça na capacité à 40 000 places mais akobeta ngo na 200 000 personnes.
Si on 200 000 personnes, oh, etikali, oh, bah, vendre wapi. Mais 40 000 pour tour. Pelouse ekoyamba déjà 160 000 personnes. Mais oui. Mon Belinjori. On lobby stade déjà 40 000 personnes. Mais ah ouais, le lobby que stade wana 200 000 personnes. Na pelouse. Pelouse wana ekoyamba 160 000 personnes. 160 000 personnes. 40 000 tozotanga kaka ba siège eza na kati ya stade. Pour tour, tribune, bloko tout ndezo, ça la 40 000 places. Pelouse ekoyamba 160 000 personnes. Ndeko sala 200 000 personnes oba kozala na concert wana. Ya ezelo ko moko ya blague. Ezelo ko moko ya blague. Ekoyamba bato ebele. Donc ya wana nazobeta sete bato déjà basomba ka bien na bango. Base la Tigre. Mais ils appellent l'homme ya kolobela sous c'est parce que mbujima il va déranger mikolo nyonso. On ndenge to sabo to sombe déjà ba bien na biso. E bela ba so ba bien ba ya. Ba wala la wala mukabo kanzake koma na wata lelo. Ba kende kaka wana Tigre ba lo tango. Taka Tigre la première fois koti na mbujima ba msusu ba c'est na mabe monika kokita na ye na aéroport. Na ko eloka ba image moko oyebi kaka. Oyebi makambo sala na kinduti. Ça l'est déjà okomi oyano na sima wana suko etali biso lisusu te tokotia stade wana manzaka tokopanza yango do na ndenge ya GT etikala histoire nayokela ngoma po eza moke makasi niveau popularité Tigre aza nango na stade wana ngakutu nasengaki babenda ata martyr mo moke ekende nano mbujima ebanexe yango po Tigre abeti comme ça tozongisi martyr. Martyr ebimi ake mbujima. To annexe yango to kangisa yango mibale to beti après to zongisi yango na Kinshasa. Donc maman événement le 9 avril toutes les griffes de mbujima na lobi le 9 avril to komema Congo mobima na mbujima. To si quelqu'un na etikali 6 jours. 6 jours kaka. Wazo ba déjà que komema Congo mobimba na mbujimai. Le 9 to komema Congo mobimba kozana na mbujimai. Soki to beti to sisinde to zongisi Congo abisika ezala. Bo sisi ko beta wana bo zongisi Congo bisika ezala. To zongisi yango. Mais le 9 tout to kozala brancher na mbujimai. Lubumbashi, Kinshasa, Goma, Kisangani, Congo central, donc partout. Tout vous allez brancher dans Mbujimai. Parce que écoutez la mabe. Égoïne de mes côtés. Égoïne na wane zamba baba to babo magabato. Wane komi concert au bato bakufaka. Ah. Et yabiso écoutez la ndé égoïne date. Écoutez la ndé donc bato nde babongama bien 2023. Bobeta na bino ba concert na bino ya ba cop mais biso c'est un contrat ou signer caché et l'autre côté na poche to beti. Ah, ils ont autoproduction té. Si vous allez cacher de Tigre ndazana za déjà mobimba ninga za wana caché déjà vani na ndako ya zo kende kaka pesi bilengi azongi. Voilà bala nyosa mbujima ibo za la brancher bo son ba bien na bino ba o nyoso bo son ba bien te bo son ba bien. Les lèvres vous allez dimanche. Achetez vos billets, vous allez toujours brancher. Nyoso ba o pesa kana mbujima vous allez toujours brancher. Je crois que ba griffe msusu ya Kinshasa ba kozana bino kuna ba o pe ba koza occasion te parce que ba griffe ba sala kabino mo da ba ebele ba somba déjà ba billet. Oya Kinshasa pe ba somba ba billet parce que ne mbujima. Voilà de partout ba Goma ba Lubumbashi ba somba ba billet bazo kene mbujima. Moko déjà griffe moko benga kinga somba ki déjà billet na ye. Azokende wana za na Lubumbashi azokene mbujima pour participer na concert wana. Voilà. Donc bato bakozali belé. Bato bakozali belé ba place ezamuke. Ba place ezamuke mais et les kanango très bien. Ba place ezamuke mais yo moko de lubiki ba pelouse ezali bato mso enfant na ba pelouse, ba mso enfant dans la carte. Ba kokoka kaka te parce que ba ko lekata ba 400 000 personnes. Monte ki miso ba ozala libanda. Et na sens wana en tout cas bana betu bambujimai même moi nenu Jori Mukenge griffe ya tongo. Voilà. Dieu nous pêche message yo bwana dimanche weekend nanu samedi Tigre ni kala nenu kumbujimai.
ikala ibabuni ku chipalo chandeka padi tigre kuluka ku chipalo chandeka lwai mwa kijile babuni lwai babuni voilà lukwa kijile mwane no tigre mwane no uju kuma miziki ya bimpa bikola uju imba misambu mimpa lwai mwa kijile sumba deja biye beba ikala deja pre bwani paji bibi bia stade bikanguka bwele musangumwa injile tigre ndi munanga bwani 10h stade ikale deja muula stade ikale deja muula ikala immobiliser ikala kulukulu même mwane no mukengu njinu lomba bwani akijilai tigre nyama walonji nyama uji paji yeye mubwele mu fore tu nyama tofuta tu kesi tu banko tu nyama lobili on va dire pardon nyama soki tigre na soli bolobi tigre la chibo lobi nino nyama walonji kashama nyama walonji voilà quand tu repères ça message là nyama walonji tigre nyama walonji nya ya ujulwa na kopesa pe ba merci nange belé na groupe Zion na banque TMB ba partenaire ya Afro Congo partenaire ya tigre o ya tikaka tigre tina makamu nyonso na chetemba zalaki na Jede Lemba azalaki azotika ko soutenir tigre te ba merci belé bolemba tigre te bo soutenir makamu nyonso azo sala pambote na bino penza voilà mon le jury actualité est obligé biso to belango mo keto mona ki tigre alikaki na boso na politique alobaki oko akwaki koloba est-ce que ezaki vraiment nécessaire à répondre que so sangwa tuna ki pour la président de la France tangwa yaki et yé pas solliciter est-ce que ezaki bien nécessaire à loba per makamnyo so na ki ba solliciter qui il fallait mettre un concert tout concert est-ce que ezaki pesa nécessaire ezaki nécessaire ezaki question batuna ki tigre azamutu alukaka beste azamutu alobaka makambo ya alobaka izaka vrai comme eza ba congolais muso bazala inconscient balingaka vérité te balinga mutu aza vrai te yango il faut balukela ngo ba polémique alobi bien azaki invité et puis biso tout monaki retour na ye na Bukavu bayambaki na ambassade ya France tant bayambie na ambassade ya France ba proposa qui est selon arrivée à Macron. Il pas sali analyse. Selon ba proposition ba pesa qui fallait ki mo concert ya munene beta maboy. Avant une équipe na ye a sali analyse à lobino. Bande ko na biso bazo kufa na Goma. Ebele. Mais soki président ya France aye to ye ko sala ba concert et ko bimaneti sabotage. Parce que France peut azana pari ya munene neti na makambo ya Goma azana mo à dire so tango azoya to comme beta ba concert to sepeli e kolongo na contexte mususu na contexte o ba bande ko bazolela e community to zo sepela aza muto analyser monique non ako participer te so ba tumso balingaka ba bezu makasi faut pas profiter ne loko wana et puis alobi arrivé à Macron. So tali message ou etikali na mitu ya batu ezakaka comme la bière na bandana. Et c'est ça lukuta te. Image batu batikali na ngo ezakaka comme la bière melaki masanga. Mais eloko to ko pesa message ya bien na makamtu zo bika. Webike ba kombata ba ucho beta nani ndeko na biso Kisabo sembe na poto. Neti babiloko wana. Ba kombata bazolinga ba mise ba beta concert na poto te tigre ndenge ezana il faut beta ba Bercy abeta ba Olympia abeta ba Zénith mais ba kombata na poto ba lingi siko ba makambo na balingi autoriser biloko wana te faut ba sala sabotage na ba action ya artiste na biso congolais na ba artiste na biso ezala ki ke pone régime mais régime est changé pourquoi baling est-ce que artiste a diriger mboka a diriger mboka te artiste a sala misala na bande ko na biso belé ba nigérien ba brazzavillois ba ganayen bazo meta ba conseil na ba poto na sans problème ese na bamboka na bango makambo ezala te makambo ezali pourquoi kozwa kaka makambo na kolatisa kaka ba artiste congolais tigre nda zana parcours ya munene faut beta ba Bercy na beta ba Olympia pourquoi ko banda ko empêcher
so tango yebu moko président ya France azo yawa ole ya koza makambo wana ko yebisa atala makambo de kakuna pona phénomène combattant weza na poto message ezobima ya ba Castel message ezobima kaka ya masanga yoka message ezobima ya masanga boke komela masanga parce que ba combattant ba na raison par là malama kamunyoso wana parce que mikolo ko mikaka soki muta bazwa charge wana balati ba artiste congolais te inos binda botage na ba action ya ba artiste na biso congolais na ba artiste na biso ezalaki que pour le régime mais régime est changé pourquoi baling est-ce que artiste a dirigé mboka a dirigé mboka te artiste a sala misala na bande ko na biso belé ba nigérien ba brazzavillois ba ganaye bazo meta ba conseil na ba poto na sans problème ese na bamboka na bango makambo ezala te makambo ezali pourquoi kozwa kaka makambo na kolatisa kaka ba artiste congolais Tigre nda zana parcours ya munene faut beta ba Bergson na beta ba Olympia pourquoi ko banda ko empêcher so tango yebu moko président ya France azo yawa ole ya koza makambo wana ko yebisa atala makambo de kakuna pona phénomène combattant weza na poto message ezobima ya ba Castel message ezobima kaka ya masanga yoka message ezobima ya masanga boke komela masanga parce que ba combattant ba na raison par là malama kamunyoso wana parce que mikolo ko mikaka soki muta bazwa charge wana balati ba artiste congolais te inos binda za moloba njiro monteki ba combattant ba na raison auti France aye artiste na biso miso aye yambie mama ko la ba Castel o monteki ba combattant ba na raison ko boyeke ba artiste na biso miso ba beta concert na poto te o monteki ba za na raison est-ce que ça ba artiste nso ba sala biloko wana mutu ye moko nde femme ma ekulusu na ye eza batu musu balingana bango ba bezu eza batu musu balinga kode omoni nzembo wana ya maboko milefu ete ya batu ebele lever corbeau pour cause la toujours mawelisa eza ba biloko wana ozo bosala makambo ya kosala eza très important mais okende kokota makambo ya bukende komela masanga boye mbala moko image etambole eza kaka wana yaki komela masanga mais ba problème otoza nango neti na ba poto ya ba combattant bazo sala biso balobeli yango te balobeli tamba lobeli yango te no moni mbala moko ndeko na biso Christian Bosembe babeti na poto et pas ba combattant moni teke babiluka do ba congolais na biso ba kombe okende na poto na insécurité imaginez un français babeti na Congo mbala moko justice na biso ko telema mais kuna makamwane basala ka batisi na biso balobela ngote pourquoi so ye moko tango azo yawa biso ba congolais tozala lokola baloka biso to bosani nyonso et puis mwana mboka inos bitango azo telema azo loba makambo ya bongo bino so fo bo mema yango na polémique o mutu azo loba makambo eza vrai on va proposer qui est makambo on va proposer qui a une invitation il fallait qu'il participer tango atali contexte ya makambo ndenge esalami aboyi na ye mais soit zaki mutu aba buzz alinga ki participer pe à créer buzz c'est que il nous suivi déjà bando mona déjà comme on dit que je vois le mal à loin amonaka na musika atalaki na musika ayebaki ke makambo e komema biso boye mais soki nozbi mutu asalaki makambo oyo ya komema président akenomela masanga bele batebele balekaki na ba TV ba condamné mais anga na moni batu pe bazo féliciter akendaki komela ba masanga bakenda komela bozo soutenir ba buso ba ya boyi bozo féliciter muto parce que amemi président français bakemela masanga bosepeli na ye mais mutu oyo atika déjà ba œuvre na tio mona mutu akei na hôpital alongoli soki 20 000 soki 10 000 $. Batu bagangi mingi pona 10 000 $, akeko bimisa batu na hôpital so 10 000 $. Batu bagangi et puis ya fondation mais inozi bi mutu atongi banda ko etikali ti lelo batu ba vivre na kati batu baza na kati akenda pe kopesa bango biloko ya kolia banda ko ana dépenser plus de 100 000 $. Bozo ignorer mutu wana bokende kokumisa mutu akekomela masanga na Macron boyo komisa mutu oyo ayoko bimisa bato na 10 000 $. ya ba pito
œuvre nini etikali ntango bato babimesili atonga déjà ata hôpital na Congo eza te mais Inozubi azana yo yebi mwana Cédric te so tali même na concert ya Mawelisa na poto basali kaka baje bazotika mutakeko basali kaka baje mais ya bato mususu komona baye batelemi banile ba concert qu'est-ce qui se cache derrière makambo wana or Tigre ndazana azana ba fanatique ebele na bapoto ya so ache Bercy lelo plein etondi so ache Olympia plein so ache Zénith plein pourquoi balingaka ko tika espace te balinga ko autoriser bango te fo baba cha kaka ba combattant wana baba na kosala bisala sala na baptiste na biso pourquoi omoni makambo to ka côté le mela président français yango wana eza babuzo bana bake kosala ya kendo mela masanga te eza mona te. Voilà, fidèle abonné de JKTV News, tout ça qui n'a mon obéi du riz, autre mec qui est peu costaud, la maman qui est balabé, tu es en bougement, il faut que de reçoit un billet. Tu côté qu'à la jamais, comme tu as cité pour ma caméra, tu as concert, bossomba billet, bossomba, au quoi qu'on rate place pamba, somba billet na yo ya VIP, somba billet na yo ya pelouse, somba billet na yo ya partout, somba billet. Sans oublier, faut bailler bas. Billet zanango 3000 francs aux ana pour tour. 10 000 francs pelouse, $20 VIP. Welisa déjà ko somba ba billet na yo, il y a 3000 somba pour na pour tour, somba ya 10 000. Soki olingi ozala na pelouse omona leader pembeni, somba ya 10 000 ozala na pelouse, somba ya $20 pour la VIP place moko vandi omela na yo vandi no très à l'aise. Voilà, mon Belindjouri mot de la fête pour que to mekapo kawana mama dédicace na ba onyos ba kolanda yo. Mot de la fête na ngai ba griffe bozala toujours mobilisé, bujimai bozala toujours likolo, weekend boko yamba déjà Tigre na mabele na bino, bozala motivé. Na lingi aéroport wana tonda depuis tarmac bo kitawana bo yamba Tigre depuis tarmac batu ba mona bikamwa. Ti place ba kene écologie Tigre batu bo tonde belé. Bambote nanga na kopesa na mwasi nanga na ndako mwasi na nalingaka mingi ma femme légitime Marie Kalanga mwana nanga Jovic Kalamba oyo déjà inane na pesi bambote belena Akima Boko Bank sans oublier David Nzuzi Eli ya Kazumba do futur député ya Kazumba parce que Kazumba balingi mingi yenda kobima député na 2023 parce que kuna balingi mingi asalaki descente kuna pona kokende ko s'enrôler na Kazumba il faut tala niveau ya batu bake ko yamba ye ba mama bato moto na iso ti na butu tala bato ebele en tout cas oza béni nzambe pa kosunga okobima parce que peuple azana simana yo pour ton maman. Sans oublier Elenginos, Bambote Nayo, Airbag, artiste, la peso Bambote, Nabosani Nani. Merci, voilà, merci mon jury pour la tao disposition. Au sein du Moudouté, au bord qui déjà Tigre et Bandel, au bord qui déjà Tonto Chimouya, au bord qui déjà Batunyoso. Voilà, merci. Nada de Taïfa pour la confiance aux autres toujours qu'on peut s'abisso. Merci d'abord aux news sur Télération Rachel Mane de près ou de loin. Bah on a de s'abonner, t'es beau s'abonner massivement, liker, partager. Bah on peut nous bosser babier, t'es beau son babier. Bon qu'elle peut qu'on soit babier na Belgique pour na festival café na biso pesa liboso. So beau son babier, beau somba, beau concert au somba. Beau concert au somba, on a bosser publicité beau sala pour que week-end déjà au kende koyamba Tigre na aéroport. Voilà ce qu'ils ont besoin de te. Tokuta na bino balasima. Bye bye à la prochaine.